Ingeta, 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 bokota, 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 la famille. Awa, dossier sur dossier, awa, affaire sur affaire, awa, makambo sur makambo, bande konanga, kandenge ba yebsaka biso tout que, kolala kolamuka bande konanga, dossier eyaka, kolala kolamuka bande konanga, makambo eyaka. Bande konanga, Kongo na biso ezanga kanango dossier te, Kongo na biso ezanga kanango likambo te, Kongo na biso ezanga ka litière te. Kongo na biso tozalaka toujours na matière, tozalaka toujours na makambo, tozalaka toujours na ya somo, tozalaka toujours et encore na ya pasipe mawa, wana penzande ezalaka Kongo na biso. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge toye bisakabino soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezate moyen ya koya ezate pe ekotikala kozala te. Lelo oyo toyeli bino dossier sur dossier bande konanga, makambo sur makambo concernant couple Mbuma na bandi ebele abatu. Toyebi le pasteur Atoms Mbuma, toyebi mama Nadège Mbuma bande konanga, dossier ezali, makambo ezali, ya muke kutute, dossier moko ya munene, dossier moko ya somo sur somo. Que passa? Avant de kota la mamo zindo et kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bande konabiso nyonso yasika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bamote nanga na yemoko linda bukulu. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela.
la santé n'a pas de prix, la famille. Quand ndenge tolobaka, soki okobate la santé na yote, mutu moko te akotikala kobate la santé na yote. Yango eza toujours motuya, eza toujours malamu. En tant que mutu, soki omonike na nzoto na yo, ozomi yoka bien te, ekozala toujours et encore malamu benga Gafcœur na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya kitoko. Gafcœur azawana azosungaka bandeko nyonso o baza na problème ya oyo etali makambo ya santé. Benga Gafcœur na lombangu la famille aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu peza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo ka ndenge tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire eza lipamboli tant de personnes baza lisusu na biso te mais soki de ton côté nzambe aza na yo azobatela lelo o le 26 ozo célébrer anniversaire na yo eza toujours malamu mingi kokumisa nzambe kosanjola nzambe et de l'autre côté kobosana pete kosala mo action de grâce na yo yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka nango mutu te ke no lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga bandeko na biso nyonso oyo bakufeli bandeko na biso nyonso oyo bazo lila. Voilà la famille, chaîne ya Étoile Nines TV eza chaîne moko commercial soki ozalaka na posa ya kotia mwa publicité na yo ozana mwa business na yo na yebite ozana nini oyo lingaka ozala na clientèle malonga ozala na bato ebele en tout cas contactez biso na numéro oyo eza affiché na bande d'écran na bino tokolekisela bino publicité na bino tokosalela bino promotion ya makambo na bino kaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya gupenza mingi makasi. Voilà la famille lelo oyo toye ka ndenge tolobaka toujours soki ya koloba ezali te moyen to ya koloba ezali soki ya koloba ezali tokoya koloba bandeko nanga déjà dès le départ ebele ya bato biso nyonso toyebi couple Mbuma. Couple Mbuma ya papa na biso a Thompson Mbuma na mama na biso na Dej ebele ya bato toyebi couple wana la famille eza couple moko ka ndenge tolobaka toujours et encore exemplaire. Eza couple moko okokuta ngo na babuzoba te okokuta nango emataki ekendaki te. Couple Mbuma eza couple moko ezo se respectaka makasi na ndenge moko ya somo. Base respectaka penza na papa na mama bango nyonso base respectaka penza na niveau moko ya pas possible bandeko na ngai. Lelo oyo ka ndenge boyebi Congo na biso ezangisaka makambo te, Congo na biso eyaka toujours na ba dossier. Lelo oyo congolais alobi te tolobi lobi tobeti beti masolo ya bato mosusu lelo sikoyo ekozala malamu tobeta lisolo ya couple Mbuma tolobela bango pe kaka ndenge ezalaka. Bandeko nanga kepasa na couple Mbuma likambo nini lisusu nini ekwei na mai nini ezoleka entre mama na Dej na papa na biso a Thompson eza nini. Bandeko nanga avant na ya kosala analyse avant na ya koloba nyonso oyo ekosengela na ya koloba bandeko nanga na kolinga nanu na tiela bino mwa message mwa makambo audio moko ya papa na biso a Thompson oyo azobeta lisolo. Mutu na mutu azana histoire na ye, mutu na mutu azana makambo na ye, mutu na mutu azana oyo elelisaka ye, mutu na mutu azalaka toujours na oyo ye bandeko nanga. Mosusu tomonaka ke basala nzambe bango nde basantu bango nde bazalaka na bitumba te. Tokotaka na bavi na bango te toyebaka pe te nini bamonaka nini ekomelaka bango bandeko na ngai. En tout cas ezosalaka pasi pe mawa pasi ya moke te mais plutôt
pasi moko ya munene penza mingi makasi. Voilà. La famille nazotie la bino nanu maloba ya papa na biso Adams boyo kango bolandango na bukebi nyonso. Et après na ozonga sima pona kokusala mwa analyse na biso na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Bon, on va passer à la deuxième partie de notre émission, mais avant de céder mon micro, une question. Pourquoi avoir choisi la sœur Nadège et pas une autre? Puisqu'elles étaient plusieurs dans le groupe. Ok. Oh. Aïe. Aïe. Alors, Nadège a une personnalité qui m'est très complémentaire. Elle est beaucoup tout ce que je ne peux pas arriver à être. Et à force d'être elle, je pense qu'elle me rend meilleure. Et donc, cette complicité-là, on a été très amis. Vous avez vu ça déjà quand vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé après elle, donc? Non, elle est arrivée après. Elle est arrivée après? Ouais, elle est arrivée après moi. Vous avez détecté ça à quel moment? Je pense que juste on était juste des bons amis. On travaillait beaucoup ensemble. On habitait plus ou moins dans la même ruelle. En fait, moi, j'habitais la même ruelle du côté Ngab, un peu Kinshasa, tu vois. Et puis plus bas, tu descends la même ruelle, tu sors jusqu'à Lema. Donc, c'était plus ou moins la même. On rentrait souvent ensemble. Parce que quand on finit un concert quelque part, donc, il faut quand même que les gars accompagnent les dames. On rentrait souvent ensemble. Et, on se parlait bien. Des fois, même quand elle boudait ou elle avait un problème, on me demandait à moi d'aller la calmer, tu vois. Et je pense qu'il y avait un respect l'un envers l'autre. Quelles que soient les conversations qu'on pouvait avoir, il y avait vraiment du respect l'un envers l'autre. Et j'ai vu son comportement, j'ai vu le genre de personne qu'elle était, j'ai vu au début bon bah kendate ozo 100% sira alobara oui. Ozo mi loba soko lobi non, to ko répéter nini lobby relation na groupe kozala nini na bandroye maraka ravi na mo mami so kangaka parce que mais je pense que la relation humaine s'était déjà établie. Je pense qu'on s'est déjà apprécié humainement et après mais au bélo mo le bien non aucun autre bombango et puis c'est il on a au batterie ndé to mo neti babia batterie le couple ngoma donc ça dit au batterie pena petit ne non mo non na sepela na yo te bloga bon na ba to ba camarade déjà kalenge na bon te ou bien bisagi nzamba ebisi ai loko na ba no mukete tanto zai ba ninga bana kala ba bloko na izai ba msusu mona frère mo boye a sanwe car mo mo silike ya yo silike pa na ngap mo déjà ba bloko na ozo mo ba bat no ye ba yela boete mais ni solo beta mari mais tana bozai ba camarade bonga bo changer relation ana car au raté papa là on nini ya dans autant ce na raté le ko faut ça la sûr qu'ils a yango pena solo pena mais ils aiment la tension na conversation vraiment amicale au tokocha balnacé to beti so na kimia non so bon na kana le côté na no ba te ko to beti so ndewo tika matin n'était pas sûr balba toujours tika bon matin et puis finalement na aux réponse. Alors vous vous êtes mariés et après commis nakacha ministère à temps plein et tout, comment vous avez su gérer la pression? Parce que chanter, bon, ça, vous saviez déjà, mais qu'au gérer une grande église comme Fila, est-ce que ça a été simple? Après, on reviendra peut-être sur le témoignage que votre épouse avait donné aussi, ou je sais pas, elle avait été empoisonnée, comment vous avez vécu ça? Il n'y a jamais de manuel pour gérer la pression. On la ressent d'abord, on la ressent réellement, et chacun fait d'abord une réaction à la pression qui est totalement différente. Que vous soyez dépressif, que vous fassiez des épisodes de dépression. Moi, j'étais surchargé par l'église, donc j'avais presque pas le temps pour les enfants, ni pour elles. Parce que quand on commence au début, on est au four à moulin, on est les généralistes qui essaient de tout faire en même temps. Ouais. Et c'était pas de moment vraiment facile. Mais ce que j'ai aimé, c'est que on a découvert ça ensemble. C'est pas comme si elle a vécu en retrait en se disant je l'attends qu'il descende de son monde, des pasteurs titulaires, je vois, et puis après elle va prendre soin de la famille. Mais je pense qu'elle a accompagné, elle a compris que c'était une vague que je ne pouvais pas surfer seul dedans et qu'il fallait à tout prix quelqu'un. Et ça ne l'a pas empêché de me rappeler certains de mes devoirs. Parce que si finalement on ne te le rappelle pas, tu y reviendras jamais, tu seras parti pour toujours. Ça a été un moment rempli de stress parce que les enfants étaient encore très petits. Il fallait gérer et les enfants, et la vie de l'église, et les enfants spirituels.
Je peux avouer que c'était vraiment, vraiment stressant. Mais Dieu nous a bénis par des bonnes personnes. Des bons amis, des bons collaborateurs, c'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. On en a eu à chaque saison qui était un grand repos pour nous. Qui, chaque fois qu'ils se mettaient à agir ou à exécuter leurs dons, ça faisait un grand repos pour lesquels tu te dis, oh, ouf, merci Seigneur, finalement, je suis plus obligé de prêcher chaque dimanche. Ce gars, il est bon. Donc, il y a 2, 3, 4 dimanches, je pourrais me reposer, il y a de la relève. Et ça, c'est venu vraiment être un secours. C'est vrai qu'on a parlé de l'épisode de la fois où elle a connu ce problème de santé. Ça a quand même été lourd à porter parce que se réveiller chaque matin et de voir sa femme maigrir sans vraiment savoir qu'est-ce que vous devez faire. On n'a pas détecté ça d'emblée. On a tâtonné un peu sur c'était quoi. On a amené plusieurs fois à l'hôpital et tout ça. Et de l'avoir tout le jour en train et de ne pas être en même temps, d'être obligé de ne jamais lui donner une expression de pitié pour ne pas laisser monter dans la maison un climat de deuil et rester courageux chaque fois devant elle et lui montrer un avenir meilleur pendant qu'elle sait qu'elle se regarde dans le miroir, qu'elle n'est plus comme avant. C'était quand même un épisode assez chargé. Quel conseil pouvez-vous donner alors à tous ces jeunes couples qui entrent dans le ministère? Mon grand conseil pour les jeunes couples qui entrent dans le ministère, c'est de savoir que, sachez-le bien que la vie ne sera pas faite de pasteur, maman pasteur, elle ne sera pas faite de l'homme de Dieu, la femme de Dieu. La véritable vie, comme la Bible dit, mon expression va être assez forte, mais la véritable vie d'un couple faite de leur nudité. L'homme est créé et la femme au jardin d'Éden, eh bien, ils pouvaient se voir tels qu'ils étaient. La force dans le ministère, c'est parce que vous êtes capable de faire. Bon, on va passer à la deuxième partie de notre émission, mais avant de céder mon micro, une question. Pourquoi avoir choisi la sœur Nadège et pas une autre? Puisqu'elles étaient plusieurs dans le groupe. Ok. Oh. Aïe. Aïe. Alors, Nadège a une personnalité qui m'est très complémentaire. Elle est beaucoup tout ce que je ne peux pas arriver à être. Et à force d'être elle, je pense qu'elle me rend meilleur. Et donc, cette complicité-là, on a été très amis. Vous avez vu ça déjà quand vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé après elle, donc? Non, elle est arrivée après. Elle est arrivée après? Ouais, elle est arrivée après moi. Vous avez détecté ça à quel moment? Je pense que on était juste des bons amis. On travaillait beaucoup ensemble. On habitait plus ou moins dans la même ruelle. En fait, moi, j'habitais la même ruelle du côté Ngab, un peu Kinshasa, tu vois. Et puis, plus bas, tu descends la même ruelle, tu sors jusqu'à Lemba. Donc, c'était plus ou moins la même. On rentrait souvent ensemble. Parce que quand on finit un concert quelque part, donc, il faut quand même que les gars accompagnent les dames. On rentrait souvent ensemble. Et on se parlait bien. Des fois, même quand elle boudait ou elle avait un problème, on me demandait à moi d'aller la calmer, tu vois. Et je pense qu'il y avait un respect l'un envers l'autre. Quelles que soient les conversations qu'on pouvait avoir, il y avait vraiment du respect l'un envers l'autre. Et j'ai vu son comportement, j'ai vu le genre de personne qu'elle était, j'ai vu au Bible bon ba kendate ozo 100% si à l'obara oui. Ozo mi loba soko lobi non, to ko répéter nini lobby relation dans groupe rozala nini na bandroye maraka ravi na mo mami so kangara kaka parce que mais je pense que la relation humaine s'était déjà établie. Je pense qu'on s'est déjà apprécié humainement et après mais au le moment le bien homme aucun autre bombango et puis c'est il on a au batterie ndé to mon neti babia batterie le couple ngoma donc ça dit au batterie pena petit non non na sepela na yo te bloga bon na ba to camarade déjà kalenge na bon te ou bien bisagi nzamba ebisi ai loko na ba na wa mukete tanto zai de baninga banakala ba bloko na zai ba msusu mona frère mo boye a sanmo ekar mo mo asilike ya yo silike pananga to mo déjà ba bloko na ozo mo ba bat na ye ba yela ke boete mais ni solo beta magi mais tana bozai ba camarade bolinga bo changer relation ana car au raté papa là oloba nini ya ozota soki na raté loko faut ça la rassure qu'ils aient yango pena solo pena mais ils aiment na tension na conversation vraiment amicale otokocha balnase to beti so na kimia non so bon na kana eloko te na no ebate ko to beti so nde oyo tika na matin
tu vas faire toujours ce qui est bon matin. Et puis finalement, on a la réponse. Alors, vous êtes marié et après, Bokomi Nakatia ministère à temps plein et tout. Comment vous avez su gérer la pression? Parce que chanter, bon, ça, vous saviez déjà, mais qu'au gérer une grande église comme Fila, est-ce que ça a été simple? Après, on reviendra peut-être sur le témoignage que votre épouse avait donné aussi, ou je sais pas, elle avait été empoisonnée, comment vous avez vécu ça? Il n'y a jamais de manuel pour gérer la pression. On la ressent d'abord, on la ressent réellement et chacun fait d'abord une réaction à la pression qui est totalement différente. Que vous soyez dépressif, que vous fassiez des épisodes de dépression. Moi, j'étais surchargé par l'église, donc j'avais presque pas le temps pour les enfants, ni pour elles. Parce que quand on commence au début, on est au four à moulin, on est les généralistes qui essaient de tout faire en même temps. Ouais. Et c'était pas de moment vraiment facile. Mais ce que j'ai aimé, c'est que on a découvert ça ensemble. C'est pas comme si elle a vécu en retrait en se disant ah je l'attends qu'il descende de son monde, des pasteurs titulaires, je vois, et puis après elle va prendre soin de la famille. Mais je pense qu'elle a accompagné, elle a compris que c'était une vague que je ne pouvais pas surfer seul dedans et qu'il fallait à tout prix quelqu'un. Et ça ne l'a pas empêché de me rappeler certains de mes devoirs, parce que si finalement on te le rappelle pas, tu y reviendras jamais, tu seras parti pour toujours. Ça a été un moment rempli de stress parce que les enfants étaient encore très petits. Il fallait gérer et les enfants, et la vie de l'église, et les enfants spirituels. Je peux avouer que c'était vraiment, vraiment stressant. Mais Dieu nous a bénis par des bonnes personnes, des bons amis, des bons collaborateurs. C'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. On en a eu à chaque saison qui était un grand repos pour nous. Qui, chaque fois qu'ils se mettaient à agir ou à exécuter leurs dons, ça faisait un grand repos pour lesquels tu te dis, oh, ouf, merci Seigneur, finalement, je suis plus obligé de prêcher chaque dimanche. Ce gars, il est bon. Donc, il y a 2, 3, 4 dimanches, je pourrais me reposer, il y a de la relève. Et ça, c'est venu vraiment être un secours. C'est vrai qu'on a parlé de l'épisode de la fois où elle a connu ce problème de santé. Ça a quand même été lourd à porter parce que se réveiller chaque matin et de voir sa femme maigrir sans vraiment savoir qu'est-ce que vous devez faire. On n'a pas détecté ça d'emblée. On a tâtonné un peu sur c'était quoi. On a amené plusieurs fois à l'hôpital et tout ça. Et de l'avoir tout le jour en train et de ne pas être en même temps, d'être obligé de ne jamais lui donner une expression de pitié pour ne pas laisser monter dans la maison un climat de deuil et rester courageux chaque fois devant elle et lui montrer un avenir meilleur pendant qu'elle sait qu'elle se regarde dans le miroir, qu'elle n'est plus comme avant. C'était quand même un épisode assez chargé. Quel conseil pouvez donner alors à tous ces jeunes couples qui entrent dans le ministère? Mon grand conseil pour les jeunes couples qui entrent dans le ministère, c'est de savoir que, sachez-le bien que la vie ne sera pas faite de pasteur, maman pasteur, elle ne sera pas faite de l'homme de Dieu, la femme de Dieu. La véritable vie, comme la Bible dit, mon expression va être assez forte, mais la véritable vie d'un couple faite de leur nudité. L'homme est créé et la femme au jardin d'Éden, eh bien, ils pouvaient se voir tels qu'ils étaient. La force dans le ministère, c'est parce que vous êtes capable de faire. De retour la famille, nabandi ebele ya batu, touti koyoka, touti kolanda awa, makambo papa atons auti kobimisa pona mama na biso na dej. E à côté ya penza basi ebele, boyebi ki na kilelo oyo eza na basi moko bazalaka na facilité ya kondima mibali. Na lobango bandeko na nga bilo mosusu na préféraka na nga na loba. Sorry pona ba dérangement ya mwana. Boyebi bino nyonso mama Étoiline autaki ko bote ya pas longtemps. Donc mwana na nga lelo to lo bande 4 mois. Donc c'est tout à fait normal azala pembeni na nga. Soki na osala ka be émission azala ka wana moi soki na osala be émission na plateau wana nde azala ka moi mosika mais azala ka kolela na kolela. Eza bongo, voilà. Mwasi nyonso bandeko na nga eya koteya. Mwasi ezalaka malamu ozala na principe dans la vie. Mwasi azalaka na ba limite. Nga na okamoka komona basi mosusu bandeko na betela bino lisolo. Eza na mwasi moko jour mosusu na zozonga musala. Tozonga to na koti na taxi na ozonga ndako.
mwasi wana na kati ya taxi azoyebisa garçon nga nayebi bien mwasi yango une femme mariée nayebi pe mobali na ye bien sûr azalaka mobali moko ya kindumba azalaka mobali moko alandaka basi toyebi déjà histoire ya mobali mais ya kokamwa eza koya komona mwasi nzoka na ye pe aosalaka na ye kindumba mwasi na kati ya mutuka azoyebisa jeune garçon oyo akoki kozala leki na ye azoyebisa ye kinganga nalingaka na nga mabe omoni ndenge nalingi yo kodecevoir nga te bandeko na nga navandaki nayokaki mokusa na nzoto nalobi makambo oyo nazoyoka to eza na ndoto naza na ngai ya kolala to eza film ya Bellevue kandi oyo tolandaka to eza ndenge nini mais c'était la réalité la famille mwasi mipesa respect bomoni bamibala libanda nga nalobaka toujours bamonaka biso basi ya libala kitoko parce que oza na ndako na ya libala les jours okobomaka libala na yo mobali wana kotikala kobalaka yo te aoloba nini de la même façon oboma libala nga pe soki nazwi yo awa epai na nga pe okosala nini okoboma pe libala bazalaka bongo. Alors mwasi zala mwasi de principe zala mwasi oyo keno soki ovandi mobali nyonso to akoki kosakana na yo te soki oza te mobali na yo azala te keno abanda kobanga mwasi nanga ero oyo bazolanda ye mwasi nanga ero oyo aza na mibali kuna mwasi nanga pourquoi parce que ayebi ke mwasi nanga aza na ye kapeton kaleson pete mwasi nanga aza na ye mwasi moko légère andimaka na ye pamba mwasi azalaka mutu moko ba principe mwasi nga nalobaka toujours azalaka mutu te keno alakisa mino na ye na mutu nyonso te ezalaka bongo eza na batu mosusu na facilité nyonso aolakisa na ye batu mino mais il y a de ces basi pour komona ka mino na ye bandeko na nga ezalaka pasi pe mawa mwasi azalaka mutu moko ya charisme mwasi azalaka mutu moko place ozotambola batu bazobanga bazomituna oh mwasi oh nini bandeko na ngai mutu n'importe qui akoki koya kosala ba blague na yo te mais kilelo oyo tokamwa tomona basi mosusu bandeko na ngai na facilité nyonso omona soki mobala alingi asakana na ye aosakana na ye na facilité nyonso soki mobala alingi asala bisalasala na ye aosala bisalasala na ye na facilité nyonso mwasi zala mwasi ya baprincipe baprincipe wana esungaka dans la vie epesaka pe valeur epai ya mwasi mais soki oza mwasi moko yo na vie na yo mobimba principe ezalaka te yo na vie na yo mobimba ozalaka ka mutu ya matakita ekozalela yo ka pasi pe mawa nga nalobaka biloko mosusu nalobaka toujours ke na koloba soki ya koloba ezali na koya koloba soki penza ya koloba ezali na koya koloba lelo oyo soki bokomi komona mibali mosusu bazobimaka libanda mingi ezalaka pe biso basi totiaka mibali na biso na insécurité ya makasi ko mobali akomi kobanga amoni ke mwasi na nga avec facilité akoti kondima mobali siko nga pe nasala nini nakende na nga kolinga libanda na bando se consolaka mais soki oza mwasi moko ya principe ti mobali akobanda obanga lobi mwasi na nga déjà soki alingaka basi mibali libanda te le jour akoya kodécouvrir ke nga nakosaka ye na bimaka na basi mosusu mwasi oyo akokima nga koboya nga mbala moko parce que aza mutu moko ya baprincipe eza mwa bongo. En tout cas courage na papa na biso Atom Sombuma, courage na mama na Dej boyende ezalaka. En tout cas bovanda toujours malamu na libala na binoka ndenge bovandaka boza toujours un couple exemplaire surtout pour le Congolais to mona ba dégâts ebele na ba couple ebele na ba couple ebele makambo ya buzoba ebele zo salema mais côté na bino bozalaka toujours wana l'un pour l'autre. En tout cas ezalaka penza eloko moko ya kitoko pe ya malonga tokomi na suka ya partage na biso. Bye bye et à la prochaine.